Yangozo Mona Tshisekedi, il fait ça de toutes les façons à anéantir réseau. Après même Kabila va livrer mes Zimbabwe pour l'instant, régime à Zimbabwe, Kabila a une influence à ma casse. Moi, je suis sabinoté. Mugabe a ça combien d'années dans le pouvoir? Mais à coup fait continue. Et puis, nous comprenons que non. Kabila est un maman Djambe. Djambe a travaillé avec ses coquilles. A tout forcé les Simba sauter. N'est Kabila commis. Joyo, à côté qui déjà en akati avion. Ba kangé la partie aéroport. T'as la 80 officiers. Au bazar Katang, ba on tout pro Kabila. Soyez bisanga penda yo 80 officiers. Ba on tout, ba ils sont boya koto. Et nous sommes des gens qui ont formation, nous sommes qui comme frontière déjà bango na bango mza meka nzamba lola asalaka ba comme musu ba boyate. Musu ba ko tabazali ba kima. Donc mboko ezara passe, eza passe. Ndé ba kangié boy. Ba ko interroger azana na Kinshasa pour la recevoir ma campagne pas politique. À Monica sur des faits, c'est pas politique à Kena Katang. Alors là, on connaît soit que c'est pas midor. Pour comprendre, sur au talika les messages que ça vous comprendre. Tout le bateau. Donc Azaki na Kinga 4, GLM 4, on dit que non. À contrôler mais c'est pas politique. Et Monica perd Assemblée nationale, a perdre nini Sénat, gouvernement à longo à que là ba Katang. Pour soit planifié c'est pas militaire. On a ba général John Namba John Numbi. De 18 ans au Kabila Sali, na année battu basé belé. De Mamoussou ba Mélane Makila. Attendez ne ba roti karaete. Bonjour, bonsoir na bandidance. Et la face céleste, mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Vous avez Rolanda Bisso au niveau États-Unis, au niveau Europe, Asie, Océanie, en Afrique principalement. Sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaline de Konabino, Moïse, Maoka, Antibal, l'émission Bolingara, tout le bateau, tout ça, le décryptage, il y a actualité politique. Merci Nandeko, John Ombo qui est sur ma caméra. Nandeko Alvi Beneto toujours. Lola, ils ont futa. Si ma toko loba, Nzambe ya botoko zoewa. Ah, tu es dans le deuxième épisode pour tout limbo la binoboiba. Arrestation ya Alexandre Zingman. Boiba les dessous des cartes, ba mystère caché et zanini. Tu es tout limbo la binoboiba. Ndege lié aux betamaki avec Antibal Torotanga. Tout limbo amike tosali. Bisabino. Bon prier ma casse pour la RDC. Bon prier ma casse pour la biso. Pour tous avoir courage, je repère sa bonne information en temps réel. Avant ton quota, Namasolo, Nabiso, Tanganyika. La sécurité intérieure vient de découvrir un mouvement très suspect au Tanganyika. L'entrée des ADF dans notre pays à partir de cette province. ADF va continuer à niveau à Tanganyika. Vous comprenez, ADF va continuer à partir de Tanganyika. Nani azali gouverneur Tanganyika, ils allaient Zoé Kabila, petit frère à Joseph Kabila. Est-ce que sorti à Kabila à Dubaï, à Kenego Fungola Balie Moussous? Parce que les messages question, ça ne sert pas plusieurs têtes. Ça n'a ça pour la recevoir ma campagne pas politique. À Monica sur des faits, c'est pas politique à Kena Katang. Alors là, on connaît soit que c'est pas midor. Pour comprendre, sur au talika les messages que ça vous comprendre. Tout le bateau. Donc Azaki na Kinga 4, GLM 4, on dit que non. À contrôler mais c'est pas politique. Et Monica perd Assemblée nationale,
à perdre nini Sénat gouvernement à longo ake loala ba katang pour soit planifié c'est pas militaire on a ba général John Namba John Numbi et arrivé que non 1800 jours ba ki katanga ake Dubaï comme akolo ka partenaire Libanda na partenaire Libanda na bisa no awa azalina mais c'est Tesla yé aza mais ça société et automobile za niveau Tesla abando peut s'attirer des messages au banda kala après ça tirer le premier message en jaquette voilà délégation ou taka yakabui mtaka za c'est en mer c'est sa mère non en mer tenani Peter Fan et ya ko mission on était ba comptoir sinaki que non sera tiki pouvoir ba sécuriser ba no kota mentali ya politique lisouté mais era zo kangote ba ya PC message ya bimi azu chacun tu na tête salati et ça une manière de communiquer pas dire que non so ozo boule que zo contrôler administration ya les États-Unis na za na bato bazakuna mutaona ne oh mukolo c'est au test na Alexandre Zingiman o ba to kanga siko Lubumbashi we ba jwala bakangi ayaki kosani akuta na Kabila Kashamat yango Tshisekedi mawa mwana ya Chichi mawa dozo Sibir 18 ans di 18 ans au Kabila Sali na ane batune baze belé de ba musu ba melane makila atande ni ba roti karaete on a mo wata la bien tibali ngalo ba na ba musu ba melane makila alors Alexandre Zingimano azali nani o bakangi a trafiquant d'armes bakangi na aéroport alinga bima déjà tala degré ya infiltration mutu ato kutana Kabila destination Zimbabwe donc bazana Kabila Dubaï na Tesla Kabila ya sa na niveau ya Zimbabwe koya akota Kashamata deuxième Kabila akota John Numba bimi ye asisi kuna aye sukatanga akechi na ferme Kabila kutana Kabila mais c'est Alexandre Zingimano bakanga na aéroport na tarmac alinga matane ba ukanga ye pour moi déjà à l'aise à ikuna nyonso c'est beau la image bakangena alinga mata na avion bakangi alors bolanda ce que le dessous des cartes tout le bateau bolanda le gouverneur de Tanganyika Zoé Kabila est appelé d'urgence à Kinshasa babeng c'est na Kinshasa jusque là nanu a été donc on est battant ba mine ba sopéraka au moins la mutazaki ministre durant 5 ans il a eu 3 milliards de dollars durant 5 ans 3 milliards il a eu 3 milliards na campagne électorale on a kino ba kongende bazara ba ya suto voter bango azem sous 500 000 dollars tiens on canje 200 000 dollars bombe le cours consonnel 300 000 dollars pour la campagne parce que yo kaka monto aya ibio digra 5 ans on a tant que ministre ibi 5 milliards 3 milliards mais la campagne a atteint 500 000 dollars 200 000 dollars na cours consonnel on peut ça kuna 300 000 dollars la campagne les royal répandre on a ibio 3 milliards alors que 10 dollars na polo on ko fuka melaye ou mela voyez ndenge ba boss opéra ndenge bato bazali ba diriger mboka pendant plus de 18 ans boyebi condition Tanganyika eza nango kuna mais kala ngwa oyo bazwi mbongo bayibaki bakoma osala ba info perso donc muta misa mbongo na poche na ye na intérêt mo bosiko bandeko boza Tanganyika o peut-être oza na carte ignorance yo ka plan bato babongisi awa tolo bato to badlanda. En effet, le gouverneur de Tanganyika Zoé Kabila est rappelé d'urgence à Kinshasa. Il faut se poser toutes ces questions. Awa, Afrique arabe a besoin de poser ma question. Na yo mutoza na Tanganyika bo se poser ma question.
Pourquoi Kabila au pouvoir n'avait pas construit la ville de Kalemi? Kabila a 18 ans au pouvoir. Donc il y a une plénitude. Donc na chef ya balabala, na chef de Kabila na pouvoir Kabila yem tanocha. Mais Kalemi 18 au pouvoir, bandeko boza en Kalemi boyemine condition boza na ngokuna. Ah, ngonga ozo aza nina ebata mina simawana. Et puis moi ne baza opérer. Société ya ba voiture. Bato ba na société wana bango yo mibale. Bandeko. Tolo bato to baté to zo abino. To mabino en profondeur. Do bato ba na société oza na Tanganyika bango yo ba mibale. Tesla na et Alexandre Zingman. Yé aroya boete en tout cas bandeko réseau oyo pour na comprendre nango. Yaba de mususu boye makambo. Makambo te botika biloba loba. De Sénégal aux ana maîtrise au Sénégal dans na bango siko. Do bato batini ba souhaité mona o na Tanganyika souhaité bango yo mibale. Ezanenge siya sopéraka. Ba compagnie belo mona ga ya ba ya mansanga mona ezana Afrika. So Taliban de la plupart ya ba déchets na bango eza bata service ya renseignement américain. Au moins na batia par exemple ba Congo mais c'est Aneken. Bon moi mais c'est Aneken mais c'est un agence service agence internationale ya Asia. Ya zana ye wana moi ba la ndeza beka o azana ayi pour la masanga. Azame un agence ya ayi a s'opérer ayi ndenge on dit s'opérandi ayi opération ndenge ça ndenge baza ba opéra ka boye abeti 5K ke inai aka pesi be na niveau ya centrale internationale et un ndenge bango baza ko s'opérer. Jamais à Otina Basoeto yana et si ka par exemple Maoyo Tchadjoune Sazali ben na kisha jamais car na Tanganyika. Eh boya population informée ah moni Zoé za malamu tala asali souhaité ya ba voiture be souhaité ba tel engagé pe batou. Donc en fait partie na développement mais na kati na o bombeli bino. Hein? Bon pour nous comprendre nango ezali passe. Yango zo mona Tshisekedi il fait ça de toutes les façons à anéantir réseau oyo. Bon landa ba question oyo Afrique a mis se poser. Pour à toutes les questions les bosso. Pourquoi Kabila au pouvoir n'avait pas conçu la ville de Kalemi? Deuxième question. Pourquoi aujourd'hui sous le régime de Tshisekedi Zoé est en train de construire la ville de Kalemi? So landé non. Bazo que les jaloux. Pas ça bon ça Kalemi non. Il faut la ni nazo préparer wana. Base arrière. Il y a dernier il y a préparation à Kabila Tanganyika. On appelle ora ndeba kina ba wana ko bomele wana skate tigere ba ligne rouge. Aibi ke ndeko naza makila otika ote contrat yete. Ya on a piège tiko Tshisekedi ndenga za ko s'opérer piège ba batie zoé nini. Ça derrière innocent comment est-ce que piège ezali? Et ça bitumeza ya mwana. Les années transit, troisième question. Afrique arabe Touni, d'où provient le financement des Zoé Kabila? Élection dans l'Assemblée nationale. Et pas Kaboul. Avira 2,5 millions. Moutana mbongo wana oza na Jekamini anani Albert Yuma.
bakabole ba député mbongo wana hôtel ne wana chaque député ezaka likama nzambe ne conscience ya ba député ngezo bango ba yango mabunda tombaki donc bataki mbongo chaque député azaki na $10,000 na iPhone o eza 11 Pro chaque député pour na confiance yango moni jour à vote Nima za na kata salle babiki na bango so babiki caméra et ozo voter ba otala raison que s'opérer bon. Dernière question. Pourquoi Kabila avait souhaité que son frère Zoé soit gouverneur au Tanganyika? Ah, est-ce que tu as le développement ya maman Likambo? Avant Tché Bakangi Messieurs, comme Yango, comme on a Alexandre Zegiman, à double nationalité. Allons à Kilibumbashi vers Zimbabwe. Et toi d'Areno, hein? Comment mettre en oh Kamé, comment non mettre en PB. Ah ça ce qu'on a consommer. Comment il nani mettre ka nani de bête nani ah oh non ça ce qu'on a fait ça nommé na courboui. Et on expliquer ma détourner ma caméra besoin et toi d'arrêter wana donc au moins la caméra est monter cette caméra imbo mais à travers chez oh ben on croquis wana découvrir yende oka hein les menées n'est Kabila za s'opérer donc ce temps na grâce circuit oyo au moins on est Kabila mais yem taza opérer a oti Dubaï à scale na niveau à Zimbabwe qui a coûté un service à renseignement militaire à Zimbabwe mais Kabila Kabila c'est non même Rwanda après même Kabila va livrer mais Zimbabwe pour l'instant régime à Zimbabwe Kabila a une influence à ma casse moi je suis sabinoté Mugabe a ça combien d'années dans le pouvoir mais à Koufebi continue à bagati combien 100 millions à Pamba 100 millions Mugabe na Mugabe 100 millions à Pamba mais 100 millions na Congo matata po neza mbongo ne ya mukimbonga ya ba babengo donc 100 millions pas matata beza faux là mais Zimbabwe président Mugabe no mona wana bokende bota la force azat Mugabe akufi 100 millions à Pamba mais a sali combien d'années na pouvoir so Kabila pese ba ouverture et ça après ça ouverture des présidents yena azena cette femme nani Zuma aza so ndemu ko la cette femme Zuma bangonde ba na Katanga baza ba bukanga lonjo bango alors aki a négocier exil kuna donc ça dit moi sina mobali OK on négocier moi so que tata moi si Zota moi son falche na no awa so en lukinda ko yango Kabila sali tous en plateau beta awa les seuls liés au to prépare en Zimbabwe yango Kabila kota awa njo numba komi kula so jo o bakangi awa boyo kamakambo basali do bak aku auti kashamata na fe Kabila aoya kaka moko mutateki tolo bate ah ngai garde corps rapproché à John Mutateki Kabila a comme la Katanga a ça 3 jours ayeko yamba John Numbi a mis passer aux prison ngoimunda moi babilo musu baresa so musu eza baba seke ovenga ba seke de polichineur so na biso bito bakange John Nuna no passer ngoimulunda wana eza bangonde ba odo minduki autour banga préparer eza na église ya dans ya passer ngoimulunda tu sais que ça information nyonso donc Katanga nous appelons d'être fan boy boy pena maman ne katon bou yo taka ba comme déjà moi na moi ça drapeau ya république ya ba katata quel on a oni a pepango mutaka akanga été yo sibilo na facilité ka ba oyo ba jo pe bango za monde d'intérêt ba otala na Katanga ba ozo souté tu sais que comme condition on va comptable dans mon photo to l'accès raison na mon ami so Kabila pendant minute yo muto incontournable sur le plan ba o ya ba carré minier ya o banga ya ba richesse a des Kabila avec 18 ans ba c'est que tout alors tu ba kangene ni bandeko bolanda aw et puis na yo comprendre que non
Kabila ezala mama Nzambe. Nzambe azana so da travailler no avec ses coquilles. Auto forcer ne simba sauter. Nenge Kabila komi. Pe Joyo akota ki déjà na kati ya avion. Ba kangi la partie aéroport. Ba kangi boki gouvernement zimbabwéen ba comme senga non bon libérer ba comme Mukanda ba tini ya ba libérer Alexandre et pourtant ça double nationalité ça blé russe na américain double nationalité parce que bando kene Zimbabwe ce que tout na écouter na Kabila transmettre un message ni John Numba za na Zimbabwe na ba o na Gédéon Bolanda yeyo, ok. Un présumé trafiquant d'armes à Alexandre Zingman arrêté en RDC. Na Kinshasa bazali na ba administration na bango ba antenne. Antenne ya Mwamba ezali, antenne na ville ezali. Ba to bino no so ka wana ba komba tanga wana so Beriki Mandala bato na bino ba musicien. O ba cha tombala ba mama na ba mafie. Bazan na réseau. Donc réseau on a ce qu'on met qui côté les mela bango babomi à tous à président de la République. Donc tiens tiens là ndolo bageno ngana SA wa na za pression okufa azana be fa moni oza libanda pouvoir okona pouvoir za ba wa pa tiens dans ça c'est comme babomelede. Voilà c'est pape monsieur. Moni oyo ya sala rabu oyo ye musa tali pinda ye mo bele kele do tina za no poso oyo na oyo ba pa za chef d'état invention o ki mezate même si des calés valo ba que non na za be mamunga na loba il faut le ba président pourquoi lo bongo eza ba secret musu wana hein et puis ozo bona est-ce que chose au monde abina le ba président bata ane musu bata misai ba bi que non surtout tiki muto alors bah monsieur devant checker dit même biso to donc moi pas tout comprendre les plans donc et ça la raison mo ko do ko pa diamba tine kala avec non ce maman bali na samba na lo pas présent il y a des noms baza ba proche à tirer ba siko o ba travailler Kabila bi que non ce kala baza devant checker dit au teka non c'est pas une minute là on chanter on linga ku faye mo te on lo ba présent to ça l'opération telle oh fausse commune mututel oh aza c'est wa conseiller to zagi na yo mona batali mais wa kimi sata bango seke mate ta makambeze belé pe musu Félix aza informé même on to kufa defe kaim ba on kan basala plan batali aza convoqué na CNS so akeye o teka plan mais biso to ba beti bo ali baleki eza bango baza bongo se ba bomi o te ba bimiso libanda kima na yo peut tirer dans sa fin azana ba frontière te na kasomeza mo tirer daga fandi kuna non aza ba service ça ba service la majorité ba travailler na bango ya muso sika za wana mutaida za neza John Numbi so John Numbi comme na frontière ba peut empêcher jamais na ane wana bela ba gens bazana c'est calé muta comme ça ba mwana basala opération baso moko na yebi na limitation na tanga e a olukanga ta pata $100,000 moko na otola tangia eza terrible auto tisa parler mo à la limité terrible il y a un antenne il y a ville qui ça et ce pas les missions comprendre on les antibal bo pelanga moto dans le bateau alors bolanda Alexandre bakangi na Lubumbashi bolanda bandeko. Un homme d'affaires ayant des liens avec l'homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko. Boka Kombo. Loukachenko, boebi relation basant au niveau États-Unis. Donc hier ba conseiller de mona Bachar al-Assad. Loukachenko. Parce que Joe bakanyo aza donc kuna akota na président au biélorusse sans audience. So oyo Alexandre ami ya Kabila. Donc moninga ya Kabila. Yamwa ne bana cheba muso ba Kabila bakanga ye abino mona bomona pouvoir ezé ba vantir les messages na ba réseau ou ezé influent makasi
Au moins Samsung, mais c'est Samsung Kabila a aidé bon donc na tire mandé faut pas faire d'apenda donc va bien ce Chine Rambo donc prêtre qui moya ya mafié donc soki le ba minele ba ça la plan en Afrique a comment incontournable qui m'a été azana nyonso aujourd'hui comme ça là arme les qui américain hier on paye ça yo iranium ya kazoa yo mon azaki à l'aise ata bosali ba marche ndenge nini habita la ba o ba besenga nazali n'est-ce que yo fanika na poto boy na ba sentiment na yo yeti zaka da umi seponi yo baba sego za yo bi raison on ebeta mak OK. Un homme d'affaires ayant des liens avec l'homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko a été arrêté mercredi par la police congolaise à Lubumbashi après avoir rencontré l'ancien président Joseph Kabila. Aketi na fait makaba kutani basololi aya bima bakangi na aéroport. Bon moni ba image o eta mo na réseaux sociaux. So comme na Kashamata avant qu'on t'a fait makabila batama bon baza kune belé. Bangwana bakatakatanga. Baba les autres, le monsieur ça moi le bas exact. Les mystères et l'intrigue internationale entourent l'arrestation en RDC d'Alexandre Zingman, un homme d'affaires et prétendu trafiquant d'armes ayant des liens étroits avec l'homme fort Alexandre Loukachenko. Zingman a été arrêté mercredi par la police congolaise à Lubumbashi après avoir rencontré Joseph Kabila. A déjà été mentionné dans des reportages dans les médias à propos d'accords d'armes à Zambie. Doye Moutaki a kende kuna Zimbabwe bazana ba John Numbi. Donc mboko yo nzambe kaka to prier bino boza basala nzambe bo prier makasi. Nous sommes besoin que les choses à malam. Mais après le nini koya. Réseau ya boy. Kabila linga a milete. Ake kuna ya ben na Dubai. Bino to lia pour la RDC boya au salo secours. Perforce des na ba policier pas politique. Alors ça déjà affaibli. Tala 80 officiers au bazan Katanga ba tout pro Kabila. Soyez bisanga penda yo 80 officiers. Ba on tout ba ils sont boya koto. Et monsieur dit to ka information, monsieur bazo kima comme frontière ngo déjà bango na bango mza nzambeka nzamba lola asala ka ba comme monsieur ba boya te. Monsieur ba ko tabazali ba kima. Donc mboko ezara passe. Eza pasi ndenge bakangi ebwe bako interroger ayebisa na bato baza ki les droits ye na Kabila basolini ndeni Kabila sali Zimbabwe awa John Numbi Zimbabwe ya ye Lubumbashi Kashamata nga zo vol Zimbabwe ba mouvement wana po anika na ngonga na moment oyo comme les émissions tout le baté tu vois kana mukie o tozala ngoto pesa bino information ça ba analyse biso bino bo prier kaka bo prier mboko yo to ti loin eza batu mususu dans les bien-être universel ye pona ya linya ngote ya linyinde ya zui alekeli bino belé bino boyo le lepa na e bo benye ba prezo azo se kabino embouteillage za boya na girofa wa botikele njela na kaka di po se kabilo taba yuma na na ki manena mbongo na yibino. Alors bilo kana fait là pour ne là il faut biso toza même langage ne là ba toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et to gena ozo passeport ba tout na teke no za mungala non ba tout na ozo congolais c'est fini. To prier makasi.
Papa Ngwanda koufi na Maroc. Do ya ba content ba sina Mobutu tebo. Mobutu na Maroc yepeka na Maroc. Tu habité à nani? Est-ce que Aoya et Oya zonga le ni Belgique bien Oya na niveau ya Kinshasa. Toye bakaka. Merci Nabino. Beau s'abonner, beau s'abonner. N'invitez à Boke Bende. Beau s'abonner. Ceux qui est formation ça Toya. Toi topé Sabino. Beau s'abonner formation ta réel. Merci Ndeko John Boke Bende. Une équipe de la voix céleste. Vous priez, kaka, vous priez. Affaire à suivre. Ciao. Au moins, Samsung, mais c'est Samsung Kabila a aidé bon donc na otira mande faut pas faire d'apenda donc va bien se Chine Rambo donc prêtre qui moya ya mafia. Donc soki le ba minele ba ça la plan en Afrique a comment incontournable qui m'a été azana nyonso. Aujourd'hui comme ça là arme les qui américain hier on peut ça yo iranoum ya kazoa. Yo mon azaki à l'aise ata bosali ba marche ndenge nini habita là ba o ba besenga nazali. N'est-ce que yo fanika na poto boy na ba sentiment na yo. Yetizaka da umi seponi yo baba sego za webi raison on ebeta mak. OK. Un homme d'affaires ayant des liens avec l'homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko a été arrêté mercredi par la police congolaise à Lubumbashi après avoir rencontré l'ancien président Joseph Kabila. Aketi na affaire makaba kutani basololi aya bima bakangi na aéroport. Bon moni ba image o eta mo na réseaux sociaux. So comme na Kashamata avant qu'on t'a fait makabila batama bon baza kune belé. Ba ngona bakatakatanga. Ba appelle les autres. Le monsieur ça moyen loba ezate. Les mystères et l'intrigue internationale entourent l'arrestation en RDC dans les ans de Zingman. Un homme d'affaires et prétendu trafiquant d'armes ayant des liens étroits avec l'homme fort Alexandre Loukachenko. Zingman a été arrêté mercredi par la police congolaise à Lubumbashi après avoir rencontré Joseph Kabila. A déjà été mentionné dans des reportages dans les médias à propos d'accords d'armes en Zambie. Doye Moutaki a kende kuna Zimbabwe bazana ba John Numbi. Donc mboko yo nzambe kaka to prier bino boza basala nzambe bo prier makasi. Nous sommes besoin que les choses à malam. Mais après le nini koya. Réseau ya boy. Kabila linga a milete. Ake kuna ya ben na Dubai. Bino to lia pour la RDC boya o salo secours. Peu force les na ba policier pas politique, alors ça déjà affaibli. Dans la 80 officiers au bazan Katanga ba on tout pro Kabila. Soyez bisanga penda yo 80 officiers. Ba on tout ba ils sont boya koto. Et monsieur dit to ka information, monsieur bazo kima comme frontière ngo déjà bango na bango mza nzambeka nzamba lola asala ka ba comme monsieur ba boya te. Monsieur ba ko tabazali ba kima. Donc mboko ezara passe. Eza passe. Ndenge bakangi ebwe. Ba ko interroger ayebisa na bato baza ki les droits yena Kabila basolini. Ndeni Kabila sali Zimbabwe awa John Numbi Zimbabwe ya ye Lubumbashi Kashamata ngazo avol Zimbabwe ba mouvement wana po anika na ngonga na moment oyo. Comme les émissions tout le bateau tu vois kana mukie
o tozala ngo to pesa bino information to sala ba analyse biso na bino bo prier kaka bo prier mboko yo to ti loin eza bato mususu dans les bien-être universel ye pona ya lingi yango te ya lingi nde ya zui alekeli bino ebele bino boya olelepa na ye bobenye ba prezo azo seka bino embouteillage eza boya na girofa wa mwa botikele nzela na kata di po seka bino taba yuma na ye na okima na mbongo na ye bino. Alors biloko na fait ici là pour ici là il faut biso tous à même langage ne là va toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et tu connais aux passeport ba tout na teke no za mungala non ba tout na so za congolais c'est fini. To pouiller makasi papa ngwanda kufi na Maroc do ya ba contrat ba sina Mobutu na Maroc yepeka na Maroc to ebité awa nani est-ce que aoya zonga le ni Belgique bien oya na niveau ya Kinshasa to yeba kaka. Merci na bino bo s'abonner na invité na boke bende bo s'abonner ce qui est formation ça to oya pour toper Sabino bo sa information ta réel. Merci à Ndeko John Moboke Bende na équipe Mouma Lava Céleste. Vous priez kaka, vous priez. Affaire à suivre. Ciao.